Il y a des gens qui sont nés à Biso, Babanda Kofinga, mais il y a des TFT qui répondent de changeant à thé. Et l'on a l'autre. L'éducation de base, c'est où on a Banda Kunabiso. Théâtre Baby Sa Moutouté, théâtre Sala Pe Moutouté. Au contraire, théâtre Sali Batouébele ba célèbre. On l'a moussou vendé Nanda Kunabino, Olingo Yebanate. Mais au Yéna théâtre Foulio et Salio, au quotidien Babisika Oyo, yo au Koki, Koko Tate, mais théâtre Kotio. Tangu tozalaki kotambola tozalaki misato na gu toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpona nini matongi eloko ebomaki bokamarade kaka songi kutu naloba merci ekolisa nsu makasi koleka fale ya mo babilo mwa bon nana kombo te yaya lo bon fo komelaka muta kombo yo toka mutazo ngana wanochanga kana nzonzinge ayeli nini soko mwasi ayeli kindumbati soko mobala ya yeko luka basi sidi ngana luka basi tina basi asima komolo ba ye danger mutoko yate yimuka yebi asene kananko bongo yate poani biso nyo tuto sambelaka biso nyo wana ba occupation surtout que na marié libala eza ya sika fona lelo dimanche fona lengela papa mwa mafuta la mukongo za bongo te lelo eza journée na biso taka nzamba yebi ke ata toke église te yebi ke lelo eza journée na biso ba comédien comment mu no zanga yate ke do mikolo to bala mikiete leto sangani awa mwana muke azate. Le marié je le suis déjà. C'est une histoire passée, je vis dans les mariages. Et ma femme, je profite pour la saluer. Elle devrait être ici, mais sa santé n'a pas permis. Voilà que Naye n'a pas moyen de marcher zaté avec la condition où on a Nango. Mais Naya quand même, parce que Nassar à théâtre, il faut Naya. Naya quand même parmi les rares, il y a Batoua Tondia au Bassar à théâtre. Je comprends, ouais, à mon aïe, voilà. Ça t'a pas bien mais pourquoi tu as bien casting moko? Bon jouer, voyez ça auditeur on a été que solo laté, moyo kabola biso tout jouer. Toza bandeko to lingana. Basi, il faut bosser la union d'esprit, ko yima pamba sans raison ou quoi. Zaganatina te, ceux qui ont dit que osana doléance, osana point de vue à kopesa, et pas ya batou. Bah discutera toujours, dialogue est très important. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga yi. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie.
tout a changé dans ma vie. A changé nyonso. Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokate. Docteur Baibisanga Eko yokate. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minene. Baibisanga Eko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Na kangika lito yo kaka na zoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi mu téléphone musika pour fait. My God. Nazo zela bino nyonso tout dans moto. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Dans la République démocratique du Congo, Tozali Awa na place Victoire. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars. Mukolo Oyo ezali dédié surtout na artistes nyonso. Donc, journée mondiale il y a théâtre. C'est pourquoi NTPC, Association nationale des théâtres populaires et cinéma, batikala ki simate, joie qui journée Oyo vraiment en considération, préparer journée bango kitoko. Yango voilà pourquoi les natongo batiaki programme na bango bako sala marche de santé. Je pense que bango nous bozomona bazali na ba polo bango nyonso ensemble unis comme un seul homme. Voilà pourquoi pembeni awa lazana oxygène bonjour. Ozali secrétaire général il y a un TPC. Voilà pourquoi on attendre au micro na nous liboso. Félicitations d'abord pour l'organisation. Par rapport il y a les cas mais le lope na moni pe au baxi 1+. Au meni ezanini par rapport à l'organisation nabino. Vous savez, c'est le 27 mars de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale du théâtre. Voilà, aujourd'hui nous célébrons le 60e anniversaire. Ça a été initié par l'Institut voilà, l'ITI, Institut international du théâtre, vers les années 61, mais la première édition a été célébrée en 62. Donc aujourd'hui, nous fêtons le 60e anniversaire. Donc chaque année, on choisit une personne, une figure connue de bon cœur, pour partager, réflexion.
c'est un Américain. Peter Silla, c'est lui qui va partager pour l'année 2022. Donc au menu, nous allons quitter ici le carnaval. Donc c'est organisé par l'ANTPC, qui est l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, où ils ont présidé par Papa Massoumou de Brende, au Monis de l'artiste Vazalia. Tous les gens na bandeko nyonso to kali carnaval pour faire la promotion pour ajouter une place des artistes. Dans le jardin botanique, ça milieu il y aura des spectacles, il y aura animation musicale par les artistes commandés, il y aura des discours, des mots à l'occasion quand il y a journée. Donc c'est un peu ça. Mais na monaka NTPC d'habitude à ça comme Makambo à l'uka associé Batou, association Moussousou. Plateforme Moussousou, mais tout le monde a la plateforme, c'est comme si on était un peu réticent par rapport à. Mais c'est quoi est-ce qu'il y a un peu de NTPC, les associations mères. Ce que ça, l'autre, ça a moudité Banakala. Moutounion soit ya. Les artistes, comédiens, un point bas. Oh, il y a mon aïe à Roya. Il y a tout le monde. La majorité, ce sont les membres à NTPC. La majorité, peut-être 80%. Hein? Nous avons des à Union Sacrée. Peut-être moi, c'est tout le monde. Tout le monde. Tout soleil n'a pas tout. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Ok. Nous continuons toujours na Bani Nabiso. Nazo pour ça, nous peut côté Tito. Bazalina papa Kofi. Tu dois attendre le micro. Namoun ba si c'est comédie, ba sangani vraiment comme un seul homme. Et voilà pourquoi la moni peut maman Loso, la moni maman Loso, la moni pas Kofi, la moni Safari. Na lingala na katikati na bango et ça la bien, na za la boye. To banda le bosso, droit de Nessa, papa Kofi bonjour. Bonjour. Papa Kofi ozali moko ya ba grand na mboka oyo. To moni manifestation des salami ezali un peu différent par rapport à au Boussala d'habitude. Particularité à la manifestation Zanine. En fait, aujourd'hui, Tozali le 27 mars, sur le plan international, sur le plan mondial, Tozali journée mondiale du théâtre. C'est-à-dire tous les comédiens de scène se retrouvent pour fêter leur journée. Bon, d'habitude, non, au lobby, à un moment donné, c'est le ministère de la Culture qui s'en occupait. Mais depuis un certain temps, le ministère de la Culture, vous savez, ma politique n'a pas le ministère de la Culture a s'occupé de la Sud. C'est pourquoi le président Massoumou, l'NTPC, a décidé que, au lieu de faire passer journée Nabiso dans le silence total, autant Biso Moko. Si le gouvernement ne veut pas nous épauler, alors autant Biso Moko, s'en charger. C'est pourquoi vous voyez. Et comme on n'a pas, nous sommes en train de vivre une situation de crise sur le plan international et mondial, on a dit, nous allons fêter ça en organisant une marche au Banda Awati Nazo, on va se retrouver là-bas. Donc voilà. Jardin botanique. Oui. Ok. Voilà. Papa Tito, Oyo Baksanini par rapport il y a Papa Kofi lobby. Bon, il y a na personne mbote na bato bazula ndabiso. Il y a pour bakisa kozalaka ke za isengo mingi. Na biso ba artiste soki tozo sangana na esika ya boye na ba journée oya biso etali musala na biso ya théâtre vraiment pour nanga marqué nga quoi le but déjà vient nanga le salle baki yango to ça na biso ba manifestation nous avons kene ti baki nkole banini mais ampleur oyo ça il y a les 27 oyo en tout cas et marqué nga vraiment rien à dire dans ça vraiment dans le le baté dans un sengo surtout bano continuer boye aux amis Mama Loso bino ba maman zamu ko na bino et tombé le 27 mars et que vers fin de l'année bino ba maman ba ces comédienne façon na bino boza ko se comporter et mo rebelle ko blesser batu bino boza na expérience à musala oyo mais ba na bino bobongisi nini pona bana bino oyo génération oyo ezolanda bino pona peut-être na journée internationale oyo ba meke peut ko changer façon d'habillement na ba ko soit na entre et na média. Merci beaucoup. Ben lelo toyeli benza mingi makambo wana te ya bana ya kozwana lelo eza journée mondiale ya théâtre na biso mingi pena toye ko sepela parce que en tout cas qui par rappel biso penza te. Donc, président Massoumou, merci beaucoup.
ye nde moto azwi likanisi oyo ya kosangisa biso nga kutu na sepe nde tokuta na biso nyonso bacomédien awa donc merci beaucoup mpenza na nzambe na ndenge batisi biso papa masumu na bandeko nyonso basoutenir biso donc merci beaucoup donc toza wana mpona kocélébre mokolo na biso. Mama Loso bino obongisi nini bino bamama journal lelo? Bon mabongisi eza ebele tokutana kuna kaka kuna nde omona makambo eza kuna nde tobongisi. Merci beaucoup. Safari, obakisa nini par rapport à ma question sur notre union? Bon, obakisa que journée ya lelo ezali un peu spécial à propos ya ba journée lekalika. Po tokenda na bakasangulu, tokenda ba kinkole, tokenda ba jardin botanique ya Kisantu, mais ya lelo ezali ba défilé ezali. OK. Biso moko ba comédien tokoyemba, to bengsi biso orchestre to non na te, biso moko ba musicien. Donc en tant que musala na biso, to bimisi pe ba artiste musicien, ba bazana déjà ba répéter. Bakoyemba mama Karine Pala za wana yende mtu asasi organisation ya baba mama pour attaquer journée de mois ya baba ça défilé de mode donc pour baba mama. OK, merci. OK, organisation Ezabongo. Merci beaucoup na président Mama Soumou de Brendé et les très bien. Merci. Merci. Comment toujours continuer kaka na place d'artiste tozali na ba artiste comédien na moni pembe nanga awa Tozana Nabanini. Bonjour, nouveau marié. Bonjour. Pour qui m'a donné nouveau marié. Nouveau marié. Oxygène a personne à poloter. Si on a personne à poloter, oxygène a reçu l'émission à ma baie. Bref, reçu l'émission à ma baie. La reçu l'oxygène l'émission à ma baie. Oxygène Bozo, Yokia, nouveau marié, Liban Lelengia. Oui, oui, nous sommes dans le cadre de la Journée internationale de théâtre. Le marié, je le suis déjà. C'est une histoire passée. Je vis dans les mariages. Et ma femme, je profite pour la saluer. Elle devrait être ici, mais sa santé n'a pas permis. Voilà que Naïe, n'a pas moyen de marcher zaté. Avec la condition où on a Nango. Oui, oui. Donc, mais Naya quand même, parce que dans le théâtre, il faut Naya. Naya quand même parmi les rares, il y a Batou Tondia au Bassar à théâtre. Je reprends, ouais, il y a mon Naïe, voilà. Ok, merci beaucoup. Journal Lelo, Tomoni, vous allez fêter, mais Alexandre, on a zongue la ngol sous. Ah, Italie Lyon, on a la bonne à zongue la ngol. Mais eux, allez mon combat, c'est comédien. Au Mena Moussala, tant aux hommes à théâtre, parce que Tobi, art, cinéma et théâtre, c'est un peu différent. Mais ce qu'on aux hommes à côté, il y a art, cinéma. Théâtre, cinéma, tout. Théâtre, cinéma. Théâtre, cinéma. Non, théâtre, cinéma. Bon, tant on a théâtre, cinéma, mais tant aux hommes à Moussa, on a besoin de Zokendele. Biozali, mon Ina. Moussa, sont des Zokendele. Est-ce qu'ils Zokendele bien? Ou bien Moussa théâtre, je le dis. Bon, moi, Moni, le théâtre, contexte à théâtre AOT. Pourquoi? Parce que parmi les rares bateaux, Tondi Awawa, Bassar à théâtre. Parce que la majorité de bateaux Bassar à la mode cinéma. Aux autres, ça la mode cinéma. Mais théâtre était. Parce qu'on a la boya qui est au côté chambre. Mais on a lobby, juste la question. On a différencier théâtre et cinéma. Non, mais pour c'est ça. NTPC est sanguiné théâtre et cinéma. Éviter pourquoi? Poser une question. Moutaïbi vous posez une question. Oui. Tout le monde a peut-être une différence entre un théâtre, na bouffon, na cinéma. Peut-être une différence. Non, non, non. Les bouffons sont dans les théâtres. Vous allez comprendre. Les bouffons sont dans les théâtres. Les humoristes sont dans les théâtres. Alors le théâtre en soi, c'est quelque chose qui se fait devant un public, sur une scène, devant un public. Le théâtre est cause à la populaire, tout le théâtre peut être restreint. D'accord? Le théâtre populaire se joue dans un espace populaire.
Vous comprenez vous-même, théâtre populaire. Donc, le théâtre qui se joue pour les bénéficiaires populaires. Théâtre restreint se joue dans les salles. Aux hommes, alors que le cinéma, c'est tout ce qui est naturel, tout ce qui est réalité. Ce que nous faisons communément, c'est le cinéma. Vous comprenez, hein? Ce que nous faisons communément, c'est le cinéma. Donc, il y a une stigmatisation dans NTPC. Nous sommes beaucoup plus dans le cinéma que dans le théâtre. Parce que le théâtre, tout ça dans le WAP. Tout ça dans le WAP. Qui dit théâtre, dit spectacle. Il y a des problèmes. Il y a des lingito. Les autres ont marché. Je interpelle ceux qui sont ici, qui ont le souci du théâtre. NTPC numéro 1. Oh bah, tu as un souci à théâtre, tu as révolutionné. Toute l'année, il y a une marche à révolte. Il y a une marche de santé, mais de révolte. Nous devons sensibiliser nous-mêmes et sensibiliser l'État sur l'importance du théâtre. Le théâtre doit revivre. Il est complètement mort. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas à Monguita, tu vas voir que le Monguita, comme il y a une projection, il y a un film un peu pornographique, et comme il y a un cinéma, comme il y a une projection. Aux hommes, dans les lits. Dans l'état, encore, dans l'organisation, il marche à l'élo, accent, et ça beaucoup plus dans la musique. Le autre monde est comédien, donc mais comédien au sein du théâtre, c'est Moyemba. Dans la journée de l'autre théâtre. Donc, critiquant moi, je pense. Et un peu mabé, parce qu'on devait préparer un gros spectacle populaire de jouer en place botanique. Après ce spectacle, tu as invité l'expert du théâtre ou les experts, ça dit qu'ils critique. Et critique, on a épaissé sur le mouvement scénique, sur l'interprétation théâtrale. Aux hommes, voilà. Ce que tu as mis, le lot, comédien, musicien, le lot vraiment. Mais ils bien, le lot, cinéma, musicien, ils ont bêté, mais tout le monde a fait, tout ce qui est un groupe théâtre pays national, où il y a besoin de sali pour les rappeler dans ma réunion. Donc, on a un groupe où on a joué. Musique, parce que la musique est d'interdépendance avec le théâtre. Il ne peut pas y avoir le théâtre sans musique. Il ne peut pas y avoir le cinéma. J'ai dit interdépendance. Je dis que c'est l'interdépendance. Il fallait qu'aujourd'hui, la transition, il y a théâtre. C'est-à-dire, notre programme va présenter l'organisation, après il y a une transition à musique, et puis un spectacle de théâtre va organisé. Voilà. En tout cas, rendez-vous pour notre tour de découvrir. Merci. La série continue toujours, Toto Poussana. C'est comédien Ebele. Ebele, je pense que Gingombe a condamné avec normalement journal Lelo, sorry, journal Lelo, il ne fallait pas miser avec Maroyemba. D'après on a condamné, mais Hermoko a se contredit un peu à lobby qui est musique est un des pères dans le théâtre. Donc, quand on a été bateau, ce qui vraiment il faut que ce soit un confrère. Il faut qu'on ait un confrère. Bon appétit. Bon appétit. Ah, on a appelé il y a boire à manger. Il y a un côté, Journée internationale, il y a théâtre. On a eu le Bellionini. Et ça va bien. Comment on a férié Zalaka, la société union, ça va la journée na biso. Na moni vraiment considération mo ya bien. On vraiment la CP vraiment casse. Na quatre organisations yo za côté ni. Na na kabui. Oh. Na kabui. Non, yemba la ngame na dana kabui. Pour les mots dans nous na dana kabui. Est-ce que et donc moko yo ko pesa message moko te pa ba maman surtout pas tout monde en cabine ba comédienne surtout. Entre vous trop de querelles. Est-ce que à l'occasion journée oyo ko pesa message moko te po ezongi sabino pena na bopolo
Papa langa tant bolobaka trop que to ba na tieka nanu ba mama to tie poza mwana biso mais na tie ensemble ba artiste ba kere neza makasi non ba société non c'est pas problème ezala au moins ka place ba tumi balé bazar c'est que problème moko ezala soka troisième personne aye problème ezala partout na société nyonso problème ezala mais pour na biso ezaka ke eska problème ezali to lukaka kimia to luka kimia po toza libota to lingo linga te po ba artiste ata bo abinemi mais boko tia bino casting moko bo jouer oye sa auditeur na te ke ngane to solo la te moyo kabola biso to jouer toza bandeko to lingana c'est tout to yeba ko ceux qui ko va salinga mabe na sipoter ko po msumu comme ça sali kama mabe ko va sipoter mais po ninga na ko sipoter ko voter oui na omoni monde internet na comprendre on peut soutenir on dit vie privée za soutenir na ba artiste et comme il cambugnon se faut qu'à internet il cambugnon c'est internet pourquoi internet c'est un problème des artistes n'est pas un problème pour ma vie na bango alors là tu vois ba tena kemi ko vodo na kena salut émission ba internet c'est ba Hollanda mais on a la garder on a bengu en privé ne les bien banda pe ba comme ba chaîne de télévision à Kovo mais non le problème c'est qu'on est bazar na bolingo on mène bazar na bolingo makasi à Kovo Kovo te on a la pembe na bango bolingo na bango bolingo kasi biso to pembe na bango te bolingo on za soka muninga kufinde bolingo monani abatanga to to makamuna bino bo misango na TV ça ma ah toza ya muta kufite na lobby awa oyebi ke ko va sala bat anniversaire abelela nango te déjà laisse ke bolingweza mais ce que ça rappelle ma belle makamuna ningo zo tchona média c'est ça tout ça que oui au moins tant que comme le baba biloko yo to changer non le baté que ba changer to changer pour tous habitués sur la carte njungu moko il faut ndeko na yo zoye lokwa yo au moins na volo beloko yango li soto vanda ki to beta to yeba kolingana ya problème ya kovoto ya mimi eza yanga eza yanga ezate ke problème na yanga na komisa nzembo pa batu mususu te problème e foku na komo beta batu mususu ole na sunga muninga na moment o azana besoin lisungi nanga ngana komo beta masolo mususu e pa batu e bien te oui c'est ça en tout cas loko lobo ça peut na raison makasi pour comme on a loko la neti Pierrot loko la comme on a bandeko na so mimi yo afandi koto mpanzi mimi yo Pierrot mimi afandi na les focos elles sont ensemble vraiment ils ont malamu très bientôt là tu retiens un peu micro parce que bazar olia na inatika yo to monaki na peut-être na groupe na bino groupe Simba bozali groupe bozali parmi ba groupe oso to compter parmi les 5 premiers boza vraiment na ko baté boza premier deuxième ou 3 ou comment groupe na bino ba star rebelle na star ya groupe na bino moi comment que mutamutu pe na coin na ye il batalibanda boloba ngapi fo wana ndenge bino batalibanda bolobaka mais ezaka bongo te to vraiment bana tata moko ezui peshanga ezui sila ezui belvi ezui aziza ezui priska ezui pardon ezui popine ezui tobe ezui batu nyonso ezui Christelle ezui batu nyonso les années libana ne bolobaka ko kabwana ngo bomona ngo bakabona ila kotone bakabona ile skani po biso nyoto za mwana bana papa moko okay po leti sorti kanga na pasité okay atikanga na pasité toza bana décor atikanga na pasité Jérémie atikanga na pasité toza bana papa moko okay merci beaucoup vraiment tout qu'on a interview na so bonjour bonjour papa batretaka yo mingi mama munoko batretaka mingi mwasi arando à l'occasion ya journée internationale ya théâtre yango wana tolinga mpe tolongola eloko yango mingi makasi
le vite est biso penza. Est-ce qu'entre vous, ndenge balobakaki non baloba querelle makasi? Mais à l'occasion de la journée internationale, beaucoup de mamans ont problème la bino en cachet pour nous avons les médias. Bon, premièrement, ndengo lobi ke batretanga mama rando, mama munoko naza munoko te. Naza pe mutarando te. Oko tu na batate te mutawe biso ke lofita na penza pardon. Na sola na mutu nyonso bien et puis na linga place ma bezali tota bolam, tota malamu, tota mbula bien. Surtout ça ba ranking na biso menga na monde tete na za ranking na mutu te na yebi pete ba obaza na ba ranking na batu na bango wana na yebi te mais na part na nga lofita na za na ranking na mutu te na sola na mutu nyonso bien na yebi te so moneta na koti bona yambi batu bazaki kuna na moni ba mimi mutu nyonso pe na kabola raté donc ngai pona nga na esa bande ko sa théâtre bino ba journaliste bo mona ke bazana ba rando ba solo la raté eza journée moko bo 5 artistes et comédiens nyonso to tika makambo wana nyonso to tambula bien eza année 2022 eza année mo ya makambo minene donc so to za ba kere to na ba problème to na makambo be mo amuto sunga baninga ezala te yo bo mo baninga biso msa ko bela basundoli ye bo tam suna mutu kingani bo ba solo la te mais so to kuta ni biso nyonso to sali bolingo eke to tambula bien en tout cas na mboni teke na monde théâtre ba to kufa lokwa bazoba to sala bien za ini tondo sangana ke mutakufu abeli to telemi biso moko na avant ba ko sunga biso na gouvernement biso moto sungi de kona biso po to longoli ba querelle to longoli ba kanda to longoli ba souci to longoli ba zuwa to tamwa biso nyonso na bomoko. Merci beaucoup. Je suis avec Nana Amélia, la femme qui a mis l'eau dans le coco. Ça va? Ouais, ça va. Le bonne année. Le bonne année. Bonne année. C'est une journée à Bissot. Et une journée internationale, il y a théâtre. Donc, il y a Bissot. Et surtout, il y a moi de la femme aussi. Donc, on est au CP. En tout cas, tout ça, c'est un journal est-ce que le journal est la réflexion il y a côté là pour se peut Moussa Nabino, Bakere, la diffusion, à ma camnabine le corps pour faire la télévision, il y a Nabino Kochango, ma vie préférée Nabino dans les médias. Est-ce que beaucoup de journal réflexion Mira, au moins par rapport à question tuningai pour la réflexion, moni na le barelo ko mutu na mutu, azana ndenge à se comporter ka. Mutu muso a utina éducation na yena ndaku na ye, tango yena monde à théâtre pour éducation, ce qu'on raté on ndaku na yo, quand même na classe au reçoit, na école au reçoit, na musala au pete, ma to za éducateur de masse au reçoit. Et ça qui est likambu ya mutu ya ye moko. Eza likambu ya mutu ye moko ayeba nini oyo azosala ete ke do mikolo to abala mikiete ne do sangani awa mwana muke azate donc pour la journée à lelo pour nga na pona ngo et la journée mon spécial mutu mutu ayeba nini oyo ye azosala la kati ya musala oyo pona nga na polo. OK, non mais je peux marcher quand même boto longo ati botanique. Yo osuka watonde ni omoni ba marche ya bilonga sala ngana organiser ngo pe na groupe nanga na organiser ngo pe na groupe nanga omona
Jour il y a anniversaire le 1er septembre on organise la marche de santé la tambola la victoire awa si la lieu de chute on a boulevard place à Salaga talaka kanaza maladi ko sakala te rose mucho tout moli obandi talaka naza maladi nana problème au Congo mais quand même nazoya na epona marché et longo na balinga non marché okotalangai non marché non marché muchopi makutala omone muta munoko yeyo makamtolo bayangoyo ba filmer ye pe mbala moko wala obiki penza taka pona yo respecter muchopi bat mama zonga samuke bat tarayo mingi mama ya rando mamunoko muchopi est-ce que ata l'occasion makambo kotika mosala kate ya munoko kotika te vraiment nana meli afirme na ngai lelo za mukona biso munoko wa nili lo to ya bona ne ele ka kamera na monyo te na pesa mbote lelo za journée na biso taka nzamba yebiki ata to ke glisse te yebiki lelo za journée na biso ba comédien comment munoko zanga ezalaka batala ngai non wana ezalaka na théâtre mo po barando non ngaza mtarando te naza mutarando te ngana rando na ngana sala na scène na bunda na ona ndenga ko jouer siko tellement ba biso ba show ko jouer na biso ba mi ba kacha ko muto pa mutarando ngaza mutarando te mutu moko bien makasi yo za oche toche na ndenga scène mais soka par scène o meki na ngape na tieli ope tienga na tieli oui parce que mikolo il faut to sambe makasi parce que yo mo ko kufa on est comme il biso brisque kabo ke boto kufi mbasu pe pai ba bwakela biso po mona ke otambola na bayini na yo e bakate lelo za journée na biso to petwa malelo to changer makambo akala to changer ko nesi mbula sika ya biso ya bona na botika kotonga na botika pe makambo ba sala ngo batika yango pa biso sala ngo te botika ngo te nga jouara kotonga na ngai songi na ngeza na ndenga scène ezana ndenga boete ozomona na ndenga boete totonga na ngasi totonga mkwalelo na kapo totonga na etani na wanela Pierrot Amelia totonga talelio lelo eza mukolo ya esengo tozo sepela quand même reconnu que lelo eza le 27 mars 2022 et mukolo la théâtre biso on peut respecter pe biso akone ba le kandeni la charle là to ça on a pas en couleur là to ça na awa maman chérie le jour na biso en tout cas vraiment to s'appelle makasi ba artiste boyende zalaka to kuta na rande boye to célébrer moi on s'en NTPC voilà ya malade toujours la tipolote on peut respecter biso on peut ba le kawa ba ta mute ya ja mère na ngayo o eza biso activité eza ba chaîne belé a été le miawa donc mère na biso yé Amelia muchopi man yala Breza masumu yeyo toziye Breza masumu yeyo tozela ki mingi ya ye Breza masumu ya ki bandaka la oye bandaka bomba maki ya bomba maki Breza masumu batu bazela ni journal elo surtout non bazela kaka concrétisation ya idée tozalaka nango ya kosala lisanga moko oyo esangisi bato baza na conscience oyo baza na conscience ya mosala na bango tobunda na bango elongo parce que tumbango ezali pasi il faut bozala na union d'esprit koyima pamba sans raison ou quoi ezalaka na ntina te soki oyebi ke oza na doléance oza na point de vue ya kopesa epai ya bato badiscutera toujours dialogue est très important donc c'est pourquoi on moni que biso malgré la difficulté malgré nini association ils tenir toujours le coup et les loyaux ezali mokolo toujours la kisa na bandeko que eza mokolo na biso et que biso artistes comédiens nous sommes soucieux
il y a avenir à Moussala Nabiso et Zokota na cadre ya ba objectif ya ANTPC. Particularité parce que chaque année tout ça la biloko sika. Année où beaucoup un spectacle moko ils ont monté na professeur Dylan ya Ina et Zali sur base de recherche, un travail de recherche. Et vous allez un peu spécial. Et bandeko ba jeune yo ba ye wana po bazwa école wana. Donc c'est la première fois ba ye ko liango. Donc pour na biso ezali eloko moko munene poto yebi que même na ba troupe na bango place ba kei parce que bazo représenter pe ba troupe ebele. Tout ce qui na ba groupe bato na bango baza disponible ba ya et puis ba yaki. Donc sans doute ba ko sala pe expérience wana et pas na bango. À part wana tozali na défilé de mode oyo ekosala na ndeko na biso comédienne styliste international d'ailleurs auti ko représenter mboka na biso na Dubaï si ayaki j'espère que a raté avion té mais donc tozana yé on a défilé de mode avec des artistes comédiens et puis tozali pe na ba intervention kozala na kati ya bandeko na biso artiste comédien poto pesa Anatoli et puis sortie officielle ya ANTPC Musica sortie officielle wana ezakaka na cadre ya kosangisa ba esprit ya artiste comédien et d'ailleurs dorénavant ba komona ke ba mariage na biso lokola ba comédien na ba comédienne to pesi bango mpeve ya kobala po moni biso nde to sali tout au sambeli na ba pasteur de la foi pour que tout longo l'esprit artiste ba kota kana na ba fenêtre ba musuba za ko dusula na ba plafond pona ko soba momie ba botisa bango sikoyo ba mariage zo salema biso moko ba responsable ngai moko numéro 1 nazali modèle 41 ans de mariage sans ko sala madame Kenda Bosilika non déconner sans ko déconner évidemment pour naza chrétien pelso mais l'air mususu mabako au côté ngama muke tout ça mais donc c'est un événement où ils ont fêté pour nous féliciter les artistes et comédiens. Mabala ils ont salmé belé ils ont payé sa bisonion sur valeur. Alors orchestre ANTPC Musica et que nous avons fait un mariage, un retrait de deuil. Il y a des artistes et comédiens qui sont musiciens. Ce sont des artistes et comédiens. Beaucoup découvrir bango. Tosenga qui n'a pas groupe. Oh bazana batuna bango, bazana talent, il y a art. Mais il fallait répéter. On a répété pendant 2 mois, tous les jours, et particulièrement vendredi, samedi, dimanche. Donc, c'est là qui est fort, makasi. Beaucoup de découvrir Bango, et beaucoup de posa, en tout cas, ANTPC, et logo makasi. On fait tout, parfois, qu'on dénigre, mais ils ont injustement. Mais je suis de comme président. Mais n'habité directeur artistique na biso mfumu so ko tianga numéro 1 mais bokoyoka ba mélodie na kobimisa présentement mélodie muke mo avant vous non wana eza habitude ya kala wana osala ka makambo donc ngana lobi na yosi yaka na zuru yo pourquoi pas pour 5 sabata ta province ba ya pe ko fêter na bino longo anaki biso moko déjà na Kinshasa nous avons des difficultés parce que mingi bazo kanta surtout to sala biloko boy makelele bazo kanisa ke boye le ministère de la culture apesa kambongo pona ba biloko te soki bolandi ka makambo bo sala eloko moko te na ANTPC to mesana ezala bibembe ezala mariage ezala fête na biso lokola boye eza biso moko ba contribution to pesi tozo bunda ndamu ko kata pona oyo ko kata boye donc voilà, il y a un senga na ba député na biso po toza pe na député na biso artiste comédien Ados Ndombasi tozo senga na ya sala tout balekisa la loi sur le statut de l'artiste. On est ko résoudre ba problème belé toza la kanango. Mais événement munene bondé ni zengi sponsor. De toza na sponsor ya ma sanga moko boye bon tout le Unibra quand même. Faut le combo pas de sponsor. Donc Unibra, bon on a
à partir déjà de banderole, qui un peu partout, bapesi biso podium, il y a gaillard, il y a 6 mètres, et si on a bimisi la mélodie, et puis si on a défilé de monde, donc et puis Brifi, Brifi a la démonstration, il y a Zobeta sorte musique ya Bangala, Azamu Congo. Mais Azobeta musique ya Bangala. Donc beaucoup de monde a surprise. Au moins une surprise pour Naliana Bossana. Voilà, merci beaucoup. Merci. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Go. Massa, il faut qu'on s'en aille à champ. Ok. Go, on peut commencer. Go Banda. C'est bon? C'est bon? L'équipe Banda, c'est pas mon nous a une option. Oh, problème. Kaya peut s'il l'équipe Banda. C'était tout le Banda. Bonjour la reine Kilmanja. Bonjour. Bonne santé. Santé, ça bien. Kilmanja ngomba mula iliko na ngo marié. Kilmanja rotosa awa to sangani to ebate ba artiste baza tellement ebele to sangani pona ni. Bazate, yo moni bango. Bazate. Bazate donc mutuka au conscience ne sali nde aye pour célébrer journée oyo ya biso journée internationale. Donc en tout cas au conscience ne sali que non les journée nanga photo sangala donc ndo mona la reine comment ba o ba ya kate liloba mo muke pona ba muto ko ya te yimo ka yebi asene kananko asene kananko bongo ya te poani biso nyo tuto sambelaka biso to wana ba occupation surtout que na marié libala eza ya sika fona lelo dimanche fona lenge la papa moi mafuta la mukongo za bongo te miracle miracle vieux za songi Bijou la reine. Oui bébé pour tu veux le mot quoi au péter ko chaper biso to moni ba artiste comme les beaux-arts ata ba 10 000
Mais tout le monde a besoin même pas 200, même pas 100. Manque à sensibilisation comment? Non, non, il y a un lobby. Il y a un lobby. Bolingo ezate. Bolingo ezate, tu es biko, pesa elo qu'on a besoin. Et donc, encore le bandeni. Basa la sensibilisation ou pas, mais tu es date wana. Miranki a vu date na yo botama yo bosala. Ato fêter, mais au ben ça taba nandaku. Eh bon, mais là tu moi baji, moi nini. Mais son mutoye na été. Yé mora ebi pourquoi été? Bon, tu peux condamner Moutou, tu peux mouton na makambu na ye. Vous connaissez les vidéos de maman, c'est pour moi la vidéo père. Ouais, biso maman, biso les 29 auto clôturé. Bijou la reine lia lisangu bonzi mateke alia lisangu bon. Bon, ya so yo yem. On est mate poani. Bangua, to sentir en. Baninga ina sina bali. Baninga ina sina bali yo. Botika kofinela ngai miso na nzela. Botika kofinela ngai miso ya bamure. Nazwi ya ngai mobalie. Bopesanga respect. Makelanga. Lokumu. Ah, ouais, kasi bo mira sangi. Mira zalinga iba bisa. OK. Message nous opesa Baptiste comédien nyonso. Surtout au bino ba vie privée na bino. Ou même yango na média kofingana koswana etalinga te ngala yeka to fêter kaka lelo journée internationale na fingaka mutu te mutu avinga ngaye bango l'état polaka te mutu aleka na TV afinga ngai l'été polaka te lala na opongi lia fufo munene mais un jour Nathalie na site mo na minati babi que Bijou la reine bakabona mbali na ye. Vrai ou faux? Na ebonte. Nga ko bona mbali na ndeni. Tolinga ba prêtre. Bakabela biso ba $100,000 babala biso te. Na lingi na mobali na ngai. Oya pesa ngata msu ya mukio na toli yango chaque jour na ke kabwane poani. Kaza lokuta. Nem na mambo ate mto yebisanga. Batu balinga to kabwana. Merci beaucoup. La somme est des bongo. Oh, mais on a une grande dame. So les tingana au bunda na so na mbana na miso badute. Oh, merci pour la précision pas biso bangaki ya banga makasi. Ah, miro yebi keto ko kabola te yebi. Sara bamba pa yebi na kosi. Oh, to William Ngabo. Bolo baga penga lo bate bine fo bolo baga. Banga na leader na grand prêtre maire na za nyoso bien. Nyoso likolo donc naza ata oleka ki manza resusu. Merci. Vraiment. Nakima ote. La journée nous takala na musala oyo. Parce qu'il a été un journal lelo par rapport à année musu bo sala ba fête il y a journée internationale de théâtre ya nini. Journal lelo organisation da plus. Eza plus lelo et basé sur un plus na par exemple to kenaki année passée na nino to kenaki côté donc oh les a moins plus koleka pour nous a besoin moins plus parce que selon l'organisation nango tala ba banderole mbalo ba télévision même ba banderole les alliés les abra kongo les alliés partout sauf que to kenaki jardin botanique okokuta bakari ya bra kongo se yaki na ba kiti mbalo donc c'est que l'organisation ezaki moins plus ya mi ba ya mi sato président Baloyo a lagissu motema polele a contacté presque Batwebele. Ouais ba pe ya ba association, ouais ba plateforme nyonso a kutana na bango. A solo li pela ba bango ba organisateur na bango. A esi bango to sala eloko mo pour le 27 mars to réussir eloko na biso. Papa on a sali de manche à président Masumu. Pourquoi ba ondima été? Ce que l'autre monde muto aye na ya te baka ezali ye moko mauvaise foi aye na été soit azana occupation to ko pe condamner été mais selon l'organisation en tout cas papa na ebité bino ba journaliste na ebité so bon mona nga pona nga na moni président réussir ata na 100% te mais ata na 95% ezalaka bongo na sentir elo mususu bona on la ba réseaux sociaux na mona kara bra Congo et kitsa ba kiti et cha podium banini donc en tout cas ça va quand même. En tout cas, rendez-vous pour le jardin botanique. En tout cas, rendez-vous. Cette fois-ci, dans ce commentaire, il y a un salle kawana. Qu'est-ce que tu as mis de côté? Il y a un peu de déranger à mi thème à la biso. Merci. Le ballon va m'amener, mais tout le monde n'a pas. Ok.
Vraiment, la série continue, tout continue toujours. Comme artiste et comédien, namonaki Renate Ifoko, Azalaki Awa, namoni Susute, vraiment, c'est namoni pe Mimika Bongo, yé par le article à ce matin, il faut tendre le micro. Mimika Bongo, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, Mimi, votre là déjà caméra Mimi, bonjour. Bien. Mira bossa pardon boya bossa la katikata wa batpata la bino ya ngati ya mimi ka mimi to kima to comprendre ka mimi ya comment boya caméra pour quelle raison bossa la katikata to tonga nanu ya nan pardon pour respecter moi si mimi ka bongo to bossa caméra kokata te mimi ka bongo boya caméra lelo faut ebisa biso. Est-ce que Jibe linga caméra? Jibe papa chéri linga caméra. Ouais. Linga caméra. Linga te devant ba fan papa chéri linga caméra te mutatena regard te. Vraiment. Fena dara mukulu papa mona ngwe c'est normal. Danger. Alors mika bonsa lobi a mukulu à théâtre. Siko to joie to songa pena ta masolo. Le journée international. Non, loba ni ndeti ni no za iloko loba te mira. Na za maman za le mois de la le 8 mars c'est le kakit. C'est quoi après? C'est le mois de mars. Dans le mois de mars. Si tu fais le 8. Maman va faire le 8. Bon, non? Mika Bongo, un petit conseil à votre comédien, surtout comédienne. Vous avez stars, vous avez ce lobby, yoka. Mika Bongo, tout le monde réseaux sociaux comme place Moko, il y a règlement des comptes. Analyse une pour ça, vous avez maman pas mois de mars. Non, mais bato o bazoko misango bongo etali bango. Faut boye les passer rattraper biso. Soki obongisi nzela na yote tant mieux. Mudaroya te pas pesa mira qui en vous conseille mira. Eloko zo sa les amabe, to eloko zo sa les amalam. En âme conscience yo moko, il faut oyeba eza nini na osala bongo pona nini. Vous comprenez mira? Il y a des gens qui sont neti ba biso ba banda ko finga, mais na yana te fete na répondre changeant te. Et longo na elote. Éducation de base to uta on na banda kuna biso. Théâtre bebisa mutute, théâtre sala pe mutute. Au contraire, théâtre sali bato ebele ba célèbre. O la msuso vande na ndako na bino, olingo oyeba na te. Mais oye na théâtre fulio et salio. Au continent babisika oyo yo okoki kokota te me théâtre couture. Tant mieux mutuna mutayebi o nini osala. So zo sa malamu tokos. So po sala mabe yo mogo kaka. Mika Bongo, je pense que en tant que maman, l'orchestre a anticipé musique à Oyemba. Ah non, même pas, on a répété. Trop de problèmes, trop de macambou, j'avais pas eu le temps à répéter. Mais la mouni sanga basi basanga ni peut pas fêter ba clôturer mois de mars ya. Ya bino maman yo pour ça na kati. Et ça ouais. Na mouni bakari parle. Ah oui, là je suis. Déjà le 29, faut s'inviter. D'accord, autokuta na Oyemba Massou. Moi je vais interpréter Massou. Massou. Moi mon cœur. Massou tozalaki kotambola eh. Tozalaki misato na gu toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpona nini ye matongi wana chanson na ngana ko eloko ebomaki bokamarade kaka songi songi soki nazwi yanga moto en tout cas le 29 boya po makambo ezali wana babimi Mika Bongo alobi atali mukulu jibe piana. Bon, merci. Renate yo zo mo ande bakanginga liboko. Coquette. Ebi yo pe ha. Ebo do kima. Yana zona na to kende. Bonjour Mira. Bonjour. Bonjour. Ah ya pardon ko. O sara kwani o kima o comité ko kende penamte. O kende penamte yakawa. Coquette. Na chao micro kala. Ah ok. Coquette, autosola kala funa profiter pour kuma rare. Pourquoi? Nazali. Mara na média. Nazali. Bon, na bunga média. Na micro hein, c'est bon, Nazali nanga sauf que moi moi retrait moutier, moi concentration. Oza awa, oza funa maman, il faut ça là du coup, faut réfléchir bien alors moi c'est moi concentration moutier. Mais sinon naza. Sinon Nazali. Toye siko na monia wa to clôture mois de mars le 29. Le 29 yo siko yo oyemba nini?
Le 29, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour les femmes. Babongisi, Bakarine Pala, Babongisi, Bas Baoyemba, Bafetango na Maisha Park. Ah, Wananga, Yebitenga, Naza, l'invitation, il y a Hôtel du Fleuve. Ouais, non, invitation Hôtel du Fleuve. De la part, il y a la belle Black. En tout cas, il y a le 29 né. Nazari au courant. Tellement peine à bimaraté. Bimaraté pour qui m'a barando. Non, on va s'amta. Nazurando. Peut-être c'était makambo comme la kayo na mama wana yango mona ki na bomi bomba po e chokayo. Ya. Chokayo. Kutu na loba merci kol sansu makasi koleka fallait à mon bablo moi bon. Nana kombo te ya lo bon faut comme la ramta kombo. Faut comme la ramta traiter comme mabe ba correct muyibi tambola to yango peto sala osol mi bomba obende. Ya. Pona biloko faut comme la kangai. Faut comme la ngai. Bafano bazolanda yo balanda makamwa peut-être bazwa occasion koyoka ote message no pesa bango. Bazo menacer biso. Tokende. Peut-être message ta soas. Nalinga bafana nanga mingi. Je vous aime beaucoup. Kovo zonga invité boli. Bazo benga la biso. Kovo zonga invité le plateau nanga likami kovo. Tiens. Vous la botanique te. Kovo zonga invité. Vraiment nazana ya Freddy Mbalosomo. En tout cas na baki soko yete to bebani. N'a pas de vérité, n'a pas de soko yeto bebani. Soko yé manifestation te n'a pas pelanga no to bebani. Blague à part, faut la vérité, non manzambe. Pour na yate. Pour yo za cadre na kati banda tongo na mona ote. Te na sina ki kana ki likolo. Ba na président Masumu kuna. Olongo na mama. So na yaki soko yé oyé le lote za soko oya mbusala nini? Oya stade. Soko stade OK. Mais musalo ya biso le journaux ya biso. Soko yete aux articles. Artiste c'était mes article siko po na concert OK ya batu mususu mais oya yo ye ngana ebi Valera musala nga naza artiste confirmé 42 ans musala lelo donc ya moni lelo présence nanga ya li ba misuba ya li awate bana mona ndako no ba yebi Valera eloko tengo na ba na yo da lobela ko le ngoso ba ya ko tia biso inondation ya pamba bazana mo artiste ba koloma solo bango to telemi boso nao peut-être bimisi ba koloma solo ne bana wana ba remplacer biso mona ka basuyeka na pale ya ko sala batie na YouTube nzonzing yo to ka mutazo ngana bano changa kana nzonzing ayeli nini so mwasi ayeli kindumbati so mobala ya yeko luka basi sidi ngana luka basi tina basi asima ko molo ba ye danger ni bosa ya mbalo bina telemi yo ba yo danger NTPC muzika ezali yo yemba MPC nani? NTPC muzika yo po yemba na yemba nzebo nini? NTPC nzebo nini? Nzebo nini eza kuna ba oyemba? Za contre ngo na contre ngo ba benga ngata. Yo za contre ndeni ba peut-être communiquer. Na biso ba beta. Mwenye na mbria ga yo. Un comédien pardon. Voilà, yo moko yo kana no NTPC muzika ya biso. Tozala wana to bina. Yo bina ka moyemba te. Maso muzika ba bina te. Ye azaka na dance na bana bonjour ya ya. Na ngeza ubeba wa e batanga. Oh marité. Otande nini? Masumu mona. Masumu. Abina ka ngwana. Ma message nous ça et puis tout le monde entier bazolanda surtout le col à Nenatika yo tout balansko marche. Un message ezaka moko lelo za journée na biso journée d'artistes comédiens partout dans le monde pour soutenir biso bolembate c'est vous binom do soutenir biso bomoni bango teta musuba oya lelo baoya na parc biso to banda lelo ezamu ko na biso bo tchapso na mama bonde libo bo sana surtout pas talaka neto zali merci vraiment eza bino ya Freddy Ambalio mama kikoso amona nyonso motoki ambwa talaka bakombo ebele donc so mona motoki ambwa ya nanu c'est bon kitoko nzamba pambola biso bani marche biso tito suka tokuta na siko na parc bokuta NTPC musique to bina lelo parce que eza journée na biso eza to tiki bino siko bolanda événement zo kende biso to kesko marche et l'on a bâti comédien tout ça qui na place d'artiste balobaki awa parce que ça mukona bango yango ba yaki awa bama na marche na salle interview presque et pas artiste presque au bazalaki awa
bien qu'il y a une facilité, mais on continue toujours. Yango na lingi na loba maman Viviane Nzumba. Merci et si vous allez brancher en tout cas manifestation nous causons gâté maman Odette le bac causant gâté nous on mbala le petit kingape igo ça le petit kingai ya ma journaliste Libino Lauria Tibikuta moi c'est asina mninga la hôtel valent quoi ma bala à Betine Sakasaka. Merci beaucoup Natiki Bino pour un événement suite nango nakoya sous pour na peta bino nata sabino ba les à côté au mutusu tozwaki. Merci beaucoup.
Les gars, vraiment à la prochaine. Les lois allaient grand jour pour Nabiso parce que c'était ça à Kokisi Namabele 22 ans. À Koufaki le 20 mars. Donc nous sommes ici en Lelo, nous sommes ici en la journée internationale du théâtre pour que tout le temps on la marche. Donc ma place on na baninga na baleki. Alors qui mosala oyo ekufate. Tous les balais nous avons remplacé sur la cime. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga yo yo. Dombolanga Yesu, dombolanga Yesu, Yesu. Dombolanga yo yo. Sawa fako, sawa fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso, yeso. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga onasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. Lelelelelele nalingi mobala oyo